Ba maman batata bandeko partout bozali mbote ndenge bino moko bokomona toza na bureau ya président ya MDECO papa Mokia bino moko boyebi papa Mokia bolingaka yetro papa Mokia alobaka polele yango lelo toza na kati ya bureau na ye papa Mokia Mbote. Mbote, monsieur le journaliste, journaliste Ebani Mokili Mobile. Lelo, toza na sujet mibale. Tout d'abord, depuis l'élection présidentielle, tokutani na noté, toko lobela makambo oyo etali politique générale ya mboka na biso, et après, toko lobela maponomi oyo tiko salama awa na ville ya Kinshasa concernant ba sénateur. To banda na sujet liboso ou ya mibale? Ya mibale ya ba sénateur. Est-ce que vous allez candidat? Nazali candidat sénateur. Elekaki ndenge nini? Bon, makambo eleki kuna na comprendre bango te. C'est-à-dire ezali ka problème ya ba arrangement, mututu osola na ye bazaka ma tendance ka makambo mbongo. Alors, moi, je ne suis pas là pour la corruption. Ça, frère moko ngai moke na kombataka na vie. Il fallait basala biso débat ndenge zalaka. Ba sénateur baleki moto pesi moi programme na pendant 5-6 minutes. OK. Mais oyo, lokwa baye ke ba boutique makambo na bango bole mbongo ba annuler makambo ya ba débat. Donc ba préparer ka makambo na bango ya mbongo bale bino bozaki na ba député provinciaux te loka boza ba provinciaux te boko tia mutema te mais élection motutu a voter ndenge sengelami bon na comprendre te eleki ndenge eleki biso to zuite bato ba pesi mbongo mingi bango ne ba zui c'est quoi ba pesi raison na procureur général près à cour de cassation ndenge senga ke ba bloquer ango parce que ba oki ba solution mbongo mais to regretter kaka na moni papa Erasme Kazimbe a lobby. Et sa papa Mokia Mbote dit-lui que je l'apprécie beaucoup. C'est mon totu à l'ingana vie ba ngana lingi parce que ngana zo bundela Congo na bundela ba Congolais. Yangwana pesa Mbote mingi na lobi merci. Na mama Guylaine Moulayi. Merci. Bato belé na Tracy Pro la même magique bato babandi ko kota parce que ça papa Mokia. Mais likamo mosusu yo opposé candidature nayo osana ba député te nakati ya assemblée provinciale pona nini déposa ki candidature ba candidat musu ba député musu bazai kuna baza ba indépendant ba ko pe ko voter biso si base soki to kutanaki na programme méthodologie eza élection bongo baninga IDPS baza kutuna ba 12 jours députés provinciaux mais bazuite ndengene omoni ke mbongo ndi etamboli debi ke ngai naza problème te biso to message na biso za na mbongo te ya corrompre moi ça ce n'est pas de manatir au corrompre bato linganga na ndenge nazali voter nga na ndenge nga nazo ko yebisa na ndenge ozuma na makambo nga na loba ko garantir ba frontière ba étranger bazali o basaka biso mabe tout ba kokende donc ba chef d'état bazo sakana kana ba congolais 12 millions de morts pas nga ba ko mekate donc na yebisa makambo polele voter nga na wana o juger nga ndenge na kosala ke na pesa yo bongo voter nga eza vote wene kozana ngo na tina mote ceux qui votent sili ba ko voter nga bon si tu as quelque chose déjà besoin on peut trouver pour te donner parce que tu ne m'as pas voté pour na bongo moi salami oyo soni eza bilo moko plein de pays fois zo décision na seni na il faut qu'on annule l'élection pour eza ba élection te IDPS eza na ba 12 wana to na question ezoya mais papa Jean-Jacques Bungani représentant ya Lamuka na MLC azali azolanda yo awa na mama Isabelle Bolembe bapesi yo mbote ya solo na moni batu bakoti ebele papa Mokia vraiment balingaka yo trop maintenant eloko mosusu tozo comprendre te IDPS azana 12 députés provinciaux
Député au Baleki, Bamosusu baza na 4 voix, Bamosusu na 5, mais IDPS abimi na 0 sénateur. Comment expliquer député où il y a papa Etienne Tshisekedi, il y a papa Félix Tshilombo? Na évité hein, comment se fait-il que babimi l'échec? Bateki bavana bango ya koteka. Omoni Congolais aza sous na conscience te. Congolais comme mutomoko. Ce qui baza motolo ko anga banda Laurent Désiré Kabila. Na ba ke bino bozu pouvoir na minduki. Poste tout beaucoup pesa ngana ko sala te. Mais les gens me comprenaient très mal. Ils croyaient que moi je faisais la politique pour l'argent, pour les biens matériels. Rien ngana na bo yango mona babotola nga biloko parce que ba mona ke ngana boy ko travailler na ba. Ti ba prison, je n'avais pas cédé. Dieu lui-même me paiera un jour. Même dans ma soumou nanga la sana mukila kolimbis. Bon, tala siko boza déjà na 12. Voilà 3 ça fait ba ko misa 4 sénateurs et IDPS. Oui. Mais siko ba on va bimicité pour nous. Donc on dit que bato ambongo ba ye majorité ya Karawana et mi créer na mbongo bac central majorité. Mais bango ne baza na mongo koleka bango baza na président. Non, mais président et la République, aza mutu ya IDPS. C'est supposé que bango nde baza na nini? Non, président nana système ko libérer mbongo na ba Congolais nana comprendre na mbongo. Ce qu'on libérer mbongo te, il sera voué à l'échec parce que il y aura pas la reprise de l'économie dans notre pays. Ba Congolais ba tika la na position na bango ya pauvreté parce que quand vous libérez l'argent du pays, vous payez la dette intérieure. Biso to banosa la bilanga. To banako produit to zotia siko to futa ba taxe pour bénéficier dans l'état congolais oyo Félix Azoge. Mais quand vous bloquez la situation ya mbongo, mais les caïmans au bazar qui on a on va zo toujours mbongo na ndenge na bon parce que c'est sauté qui ont géré, c'est sauté qui ont l'argent. Mais comme bateau à Félix bazape na mbongo, c'est difficile à gagner, mais lui-même Félix il s'est fait griller. Bah moi moko ba se faire griller, je sais pas dans la PCA conseil wana que bloquer ba paiement, à bloquer les paiements. Même votre parti, vous n'aurez rien. Bah, avantage, beaucoup zoate. C'est-à-dire que bateau bazar qui wana bango bazar na mbongo, ba on zo mon ndenge l'équipe élection, l'équipe en mbongo na mbongo. Comment expliquer bateau IDPS? C'est ce que nous on ne parvient pas à comprendre. Expliquez déjà. C'est la corruption. La corruption générale a péquissi bloqué, on a pas qu'à bloquer l'élection pour vérifier la situation pour kanga bato mususu bazana ba indice pour na mbongo pour na mbongo. Mais c'est ni le col est que bango na bango bazana bato ya pouvoir ba créer problème à ba surprendre Félix, ba surprendre surtout ba une majorité partout bon c'est quoi. Maintenant on a 12 députés au IDPS. Balinga ko ça la réunion. Balobi to voter oyo na discipline à parti. Ça qui ba yebi tout discipline à parti ba proposer pe bato ba ça mais pouvoir à l'équipe Makas et ça combien comme ça pour corrompre un député provincial? Mota, Toyoki, Bamosusu, 30 000, 40 000, Yoba, 5 qui ont bon côté. C'est-à-dire, il est très difficile. Mais bloqué le gouvernement. Babano futanga $100 000, $200 000, puisque va bloquer ko futangai, va bloquer batonyons. Donc bon voter nga na ndenge nazali comme ça na mi sentir heureux dans la vie que je n'ai pas corrompu les gens, mais les gens m'ont voté, je ferai un bon travail. Comme dit la Bible, vous avez reçu ça gratuitement, vous pouvez aussi donner. Je pouvais faire un travail en âme et conscience. Mais là, qui m'a solo en bon et payé $50 000 bah ceci. Ah, nabi nazana bon côté, na kotanté kaka bo voter. Au lieu tout que a présenter, il fallait montrer présenter ta 5 minutes de programme na. Ba boy pour ba que ba si ba boutique là on a bango. Non, l'actuel président de la République a beaucoup à faire. Donc azong sa conscience à battre. Il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire papa Mokia. Ce qui te comprendre. Il faut nettoyer nano na ndako na ye hein parce que makambo oyo euti koleka iza sonne pona IDPS 12-0 na Kasai bazana 7 babimi pe na 0 sénateur. Kasai mosusu bazalaki na 7 babimi pe na 0 sénateur. Donc IDPS malgré ba député provinciaux na ye abimi na 0 sénateur. Comment expliquer ça? Il faut fungola une information judiciaire à ce sujet.
akokanga bato basali ba makambo oya ye ya IDPS comme ça bakolakisa bateki bavoi na nani c'est facile yana yebisaki ndeko Félix soko opesi ngai vice-premier ministre chargé de la défense et sécurité du territoire hors de public tala biloko nga na kosala yango avec moi okomona vérité okomona pe lumière na ba malfaiteur parce que nga moko naza na lo wana te sikoyo na kozwa bato ya lo wana totia bango bamosusu bakobanga sikoyo mboka bana ozonga na alima mais ce qui s'est passé biso tozalaki na badepute te nakoki koloba mingi te j'ai essayé de convaincre les députés bango baponi makambo ya mbongo ils m'ont pas voté tout ça oh bamosusu oh oza na badepute te okoya kosalisa élection l'élection etali kaka te oza na badepute mais sikoyo majorité est raflé biloko tout wana avec tout l'argent qu'ils ont amassé qui ne voulaient pas nous payer. Voilà les conséquences. Balingaki baza la majorité partout. Dans l'Assemblée provinciale, dans le Sénat, dans la députation nationale, biloko tout balingi pe na gouvernement. Donc, mais qu'est-ce qu'ils feront avec ça? Parce que ils ont travaillé 18 ans, 19 ans même. Ils n'ont pas pu laisser la vie de Kinshasa dans sa propriété. Si beaucoup nika kozwa ba peso biloko ebele ozali bumuke. Okoli amote. Tout ce qui sont en train d'amasser, c'est pour court-circuiter les nouveaux présidents de la République. Alors, les nouveaux présidents de la République, il faut travailler dans la Corias, il faut détruire la majorité à l'occulteur. Il faut pas détruire parce que sinon Félix il ne va pas s'en sortir. On va les contraindre dans toutes les lois qu'ils vont voter. Donc, même comme la Trump, dans le Parlement, à 5 ans, on a construit 1000 baboy. Ah ça là donc ce sont ces gens de députés où on a zomona bazu motema ya mbongo congolais comme na motema ya mbongo na yoki mawa ngai moko na miyokeli mawa mutorogo anga na bundi 28 29 ans yango d'élite. Moi je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Moi j'aime le faire des choses justes. Oh ma corruption par nga togo kana na yote mais tala ndenge bimi na poisa ndenge bino moko bolvaka na poisa bato ebele ba pouye idée na yo. Il y a Papa Mo qui est Premier ministre, et puis J. d'Orange Mathieu. Bapesio Mbote, Batouba Komi au Kota Ebele, Bazo Pesayo Mbote. Maintenant, na lire Oyo, lobby, Nazala qui n'a cité à Oya, ba médecin, Basala qui grève, parce qu'il y a au moins 137 000 fictifs. Na ordre de médecin. Bato bazwaka mbongo ba salaire ya ba médecin na place ya ba médecin bazozwa salaire te bango bazozwa salaire ya ba médecin. Lelo na tongo epa ya papa Vital Kamerhe manif mosusu ya bato ya RTNC. Et comme kaka ba manif tokosuka what la situation au talobaki pluralisme politique. Au moment où la manifestation est là, oui. Il faut qu'un bureau connaisse ça. Comme ça, les Congolais vont se sentir que la liberté de l'expression est continue. Vous comprenez? Vous comprenez que ça va monter. Il faut que mon Konzamboka Félix a autant la manifestation. Tu as quoi découvrir pourquoi la manifestation? Parce que les gens ont des détournements. Donc, le lobby a des médecins fictifs. Parce que ceux qui atteignent les sous-sous, il y a IDPS, Bangope, baza ba corrompu. Akosuka wapi. Il faut pas seulement travailler avec ta tribu. Il faut atteindre la bâtonnion. Ngaso ko ngana za candidat so na za ki plan. Omoni ngana parti na ngana ebakate l'herbe proclama ki Félix président de la République. Baluba nyonso ba osa na nga bazwa ki $100 na butu. Vous comprenez? Parce que amoni ke bangonde bakani. C'est-à-dire pour nga ela baluba ba Congo Bandundu, Équateur, Swahili, tout ça. Moi, je suis là mélangé. Naye bakate ko muluba, naye bandele alobi, naye baluba bazape, bacheba misapibi soko. Ah, pero de baluba. Donc, pour nanga zandenga, moi je suis pas ngana kokabilo ko na tena. Yo zakana yo tribaliste. Ngate ko travailler kana ndeko nanga mbuza bene no rio ko mona ngate bambuza bako ya bozala kuna comme tout le monde. Donc, il faut fungula ndemi sur place wana. Parce que ndeko na yo ko contrôler yote, mais akobomelo musala. Tout le monde yango na IDPS. Akobomela yo musala parce que okosala area zande kona yo. Mais ce que ça contrôler na bato ba province mususu pe okomona ke musala no ekobonga. Voilà wana ezelo ko mukena lobi mais moto la moto akoko tirer conséquences na likambwana.
Tribalisme arrange rien. Maman Jackie aussi, la queen, il y a la représentante Yabasi, il y a la Mouka na Belgique, Azope Sayope Mbote, Maman Jackie Mbote, Awa Tuzaka na Likambo ya IDPS, Basali Sony. Alors, conseil nini qui opé sa papa Félix, c'est parce que nazo mona, même cabinet na ye, Oyo Asali, Batu Baza Ebele, il y a toute tendance, il y a des régions nyoso. Mais on dirait, bazo pesa y conseil à bienté, bango nyoso bazo banga. Na ndenge tozo kende boye. Bon, pour moi, ce n'est que début. Je crois que Félix a travaillé dans Batondinga, mais après, on va se stabiliser. Mais tant que ça n'a pas parce que c'est 5 ans, et ça les sous 50 ans, et ça 4 ans. À cause de se stabiliser. Donc, mon engouement est quoi? On va battre qui est qui. On va aller à pendant l'exercice de leur fonction, de se rendre compte. Ah bon? Vous changez, vous changez. Ah bon, ça là, c'est un garçon intelligent bien. À vous changer. Après, Félix a bon beaucoup. Même dans 5 ans, tout le monde peut-être à quoi l'on va sous à ça de 10 ans. Mais notre objectif, c'est que à travailler bien. Parce que moi, je non, les étrangers ne peuvent pas gérer le Congo. Cri de guerre, na biso na binotu. Il y a moi, si Félix a ça l'effort à Kangi, si les étrangers na Kingo, à étrangler Bango. Njoto. Etikali ya étranger bazana bambongo bazana ba arme lourde bazana makambo biso sikoyo ndi waneza musala na biso Félix akangi bango sikoyo omone bana kasa kasa omone kwa na parti politique tozana ba jeune likamususu ngai naza viebwe na ba 60 et quelques années naza na ngona kokosala te mais ba jeune pa ba yokanga omone bayaka kolukanga bakanga na matongele tusaki marche il y a le 15 il y a le 19 janvier 2015. Bana ba ko bikisanga ba ko vo ingira ba jeune lero to komi 20h lisanga bonganga abenginga ngana lobi na za na danger na za cercle na bato na matongi mais ba jeune wana ba yena ba 3 jeep ba ko vo ingira ba petit ba ye ba koti ba lukinga sana zaki ba koti ngana jeep moko pato limu to panzani na ba jeep oya ngese keneki moye ba service ela ndezate ba jeune so ezalaka ba viebwe alinya ko kata moki ba kanga ngai nazana mwasi na bana na okoko sauver te ba jeune ba sauvenga yango moni kozana ba jeune na parti politique eza bien eza kitoko mingi foko kozana bango be ko éduquer bango ba ko bikisa biso yango na mondinga eza e ko sala mandengi wana ba ko bongisa makambo ya Congo petit à petit parce que ngana zalia wa sugia même soki to kuta ina félicité mais ba télévision ezali alanda même awa bazo landa yo pe ba ko ebisa ye papa mokia na sala ba démarche te okuta na bango moi même ba kabila bazaki am ngana sala démarche okuta na bango ngana za toujours na kwena mais seulement les gens me comprennent très mal elle a vraiment costume bien attends la moto bien ça que nous avons na butu non moi j'avais investi dans les cafés Orena la lanzala, pour ngana tikala ko zambongo la montu moko te. Oranza mais moi locataire, moi nini ngana vo vivre, o mona ngana zo vivre bien, hein, nazala moi chemise à bien, c'est normal yangwana. Donc ndenge za boy, Félix ça salut à part a bloqué mongongo ya ba étranger. Sikoyo paro etikali biso na bino leto bundisa ye. Tout le cateau des douaniers mboka na ba étranger surtout misala ya ba congolais ko ezonga ya ba congolais pe ba kuma ba riche mutu ko ngana olakisa ba congolais mingi ndenge misala ba no sala la production ya café production ya agriculture mon soko sala agriculture ko zana mbongo ebele parce que zana facilité ya kosomba mitu ko zana facilité ya kosomba tout puisque l'agriculture produit que ko vanda na nzelo zote ka carte prépayée ya ba $10 $5 kosomba mutu ka mokoloni pauvreté ko c'est accentué toujours. Yamwana moni ngana zana ba idée nanga prochainement so yesa bo na ebindenge ni na kosala même poste na lobby wana vice premier ministre chargé à défense et ko salisa sécurité na ba maman ba kende ko violer ba mona bilanga parce que na ko bengana ba Ougandais ba Rwandais ba Tanzanie ba tutu oyo bazaka nzinga ba frontière bazoko sala makambo wana hein koni tusangana ko kanga bango j'ai la force naza mongala naza mbuza naza la bande ko bangala tout ba yebi carte géographique ya Congo hein pour basali 32 ans na Mobutu alors le quoi bango ba yebi ndengwana toko travailler na bango paix ko zala ce qui paix commis
tranquillité comme ba maman ba okende bilanga ba ko produit ba papa ba okata ba bilanga ba ko lona to ko reprendre commerce à café commerce à biloko nous surtout to bandi ko exporter Congo ko zonga meilleur soma to ya soma zo ezali dit parce que moi que nazamba ko sala misala ezate nazamba kuna ba rebelle bazali siko to finani biso tout kana kati ya capital or que misala ezamuke et puis la plupart misala ba pese on ka ba étranger moto bazo gérer ba société minière ya mboka na biso ba étranger bazo ko importer ce qu'on main d'œuvre ya bamboka na bango ba chinois ba rwandais ba tanzanien ba burundais ba tunso main d'œuvre na bango les aloko ouais biso main d'œuvre que comment ka ko vendre na kati ya barabara ko teka ka or que ngana na idée commettre paix na sécurité na mindelo nyonso ya Congo ba frontière nyonso tout ba bord nyonso ba déplacer ba côté ya Congo tout jonge c'est pas avec moi qui va oser personne va oser mais tout ça est concourir na économie la paix et que ça économiquement makasi to banosenga kambon mingi parce que quand il y a surproduction dans un pays yeba ngoke to kozwa ba devise belé et ko permettre biso tout ça la exportation. Et avec ces exportations, il y aura baisse des prix parce que les devises des alliés à Bisso, toujours importé, il y aura baisse des prix à la consommation intérieure. Voilà, merci beaucoup, Papa Mokia. Maman Nestorine, Azolanda Bissopé. Maintenant, conseil ni européen, ça n'a pas Félix Tshisekedi pour na député ou IDPS au basali Sony. Sokio, bango nini. Non, il faut faire une information judiciaire. Il est le chef de l'État. Moi, je Félix Azali figurate. Asololi na Macron. Est-ce que vous avez Kabila soit na Macron? Macron soit na Macron. Aucune Union africaine, aucune partout. C'est lui le président de la République. Il va mettre des généraux congolais, ses frères congolais, ils vont occuper des postes stratégiques. Ils vont récupérer les armes que détiennent ceux qui étaient là avant lui. Alors, au moins, à cause de couloir à bien la gestion, il faut à côté de magistrat, au moins, le magistrat, magistrat, katanganisation et appareil judiciaire, au fond, le magistrat, katanga, il faut attendre vite, à nommer la province, sur la poste de responsabilité. Pourquoi quoi juger ce que ça bango na bango il a comment na milinga ko ça sortir et puis bato va nous critiquer Félix Aza Figuera et tout ça moi na Félix Aza Figuera c'est un garçon courageux un monsieur courageux ako kanga pouvoir tina mungongo na maboko donc ce que biso so to continuer à critiquer ako ça sortir biso il faut tout appuyer même Mabé ça la na ba élection mais ce n'est pas Félix qui s'est prononcé ayewana un teli président moi Félix, non. Il y a des gens qui ont prononcé, qui se sont prononcés, les hommes des lois. Donc il faut tout attaquer, il faut tout bon ça appareil judiciaire. Ce qui appareil judiciaire est bon, ce qui va généraux na colonel bobotola biso biloko, bazaliawa. Oh Kabila tikaki, Félix doit s'en débarrasser. Il faut fournir une information, biso tout, ba attendre biso yo ebini ngana ebibo, tout ça ko révoquer bango nyonsona. Commettre une armée au service de la population. Au comment on a bilo qu'on sur ça matin. Même bateau IDPS au bas lembong on va voter bateau IDPS. On doit les prendre. Bakutu no pes n'a pas ça qui bon tel. Félix donne l'ordre de l'arrêter. On doit arrêter les gens. Si comment c'est comme ça, il y a un caméra. Au moment que mboka bana bonga. Mais ce qui mboka zaka ka motos. Au moment na poto que no ça no moins infraction que na poto. Au thème si mutu kamabe, ngala zaki na poto na thème si mutu kamabe na futi. Na salibo na bare lopango abatu ba police ba ba zui mutu kananga mutu ka ba cheli kola mutu ka musu ba kena ngo na la police kuna ngale na vérifier na ke kuna na go futa bongo ba libérer mutu ka omona biloka mbongo zo kota na banki go ba tutu ba sala ka ba infraction na ba mitu kana nzela ko habiller ba police très bien ba ali apé bien batika makambo ya commandier sur les grands avenirs. Un policier ne peut pas mendier, mais les nôtres mendient. Il y a un moment makambo zo sala bien. Mais ce qui va commis ko exiger ko kanga bato ndengo wana ko fout ça va mande, la banque centrale sera bourrée d'argent et même les policiers seront bien payés. Ah ouais, papa Jean-Claude Sope à lobby, papa Félix a recocaté parce que ba signé na bango ba accord.
parce que oyo eza débat nga na poser ba question bana poto pe bazo poser ba question ngai pe na poser ba question ya papa isope bazo sala dialogue na mama Isabelle balobi papa Félix a kokate parce que asigna na eba accord yo koloba nini guerre le Hitler azwaki France Belgique bundaki na monte Belgique tikele ka couloir leka mais bazui France ba politicien ba de Gaulle banani tout ça o bazaka ba kima ba ko vanda na Londres à partir à Londres ba ko boutique makambo ko kana ba États-Unis na ba tutu de grandes forces pour na ba ko dédouaner bango mboka. Ok. Mais l'air ba ko zwa sikoyo opposition ba récupérer mboka na bango. Makambo belé o Félix asali wana yango pe salamaki partout. Moko abimi. Premier ministre israélien Isaac Shamir o akufaki dernièrement wasali soki 8 ans na koma. Ake bitumbezaki na Israël. Sharon aki akoti na cheval na sima. Un général. Balonga ki bitumbati. C'est la même chose. Toko considéré nani Félix lokola Sharon mwana. Omoni yayo, omoni tozaki gérer na ba étranger belé à bazar. Mais siko Félix aya akoti na cheval na sima a bloqué. Oh yende président. Mais ce qui biso siko yo ko menacer ka a signé ki bakor. Oui, même bakor soki ezali. Mais bakor wana ezaka ekoko kufa na une journée ce qui force échanger. Biso ba Congolais tozé belé ko 80 millions de Congolais d'habitants. Ce qui te changer to appuyer ya kangi déjà zaka na yenda comme président de la République. Biso to appuyer na se batutu ba kokima. Batutu ba kokima biso to tikali na mboka na biso. Comme ça to ko bongisa tele biso. Mais eloko to lukaki ba étranger balongwa na Congo. Balongwe. Pouvoir zongeli biso. De la façon dont que zongi to luka wana te mais to luka to appuyer siko moto tout même olinga ka Félix était yakande ko bundela mboka po omoni ndinga lobi oza Congolais partout dans le monde okozwa visa te yo yaka so lingi visa okoti na avion okiti na aéroport Angers et l'accinine est-ce que vous comprenez c'est dit que na bino bozonga na mboka na bino même biloko wana okozwa na ekozati Congolais to ozonga ndenge alingi ofande exemple wana ezelo moko très capital au Félix Asali omoni nga nazaki opposation qu'on a commis na pouvoir même si c'est une manière superficielle même si je ne peux rien gagner ma fou mais ce qui a banosa makambo ok bénéfice na ko tirer quoi banda ko na biso ba botola biloko na biso ba mbongo na biso ce qui na ko banda ko récupérer ok ba loi ezongi o mona te moi si je tire profit na ningi Congolais to tirer profit moninga ndeko Congolais akangi na mungongo bato biso to appuyer ore que to bundisa ka epo ko bundisa yeto ko gagner accord ezaleza la oui papa mokia mama la queen alobi mama Jackie o ya la muka alobi jikaka azakaka maloba na yo nyoso zoloba kaka Rais Kabila Kabange azali azate mama queen azolanda yo biso nde tozoloba na yeke biso nde ko banga eleki biso ba Congolais nde tolobi ka azali azate c'est Félix qui est président akendeki na avion si azo a récupérer avion azo récupérer loko moko tia kozo mais biso nde to appuyer ceux qui ba moni ke biso tout tozo sima tozo ko appuyer ya biso mwana zui pouvoir ba jikaka wana tu ba kokima ba kovanda susuate au moins ceux qui Congolais landi maloba nanga moi je suis pas un flatteur ngai pe naza journaliste ya flatteur te to eza dialogue yango tozo solola na yo na ngai na bana poto nazo koma awa nazo tanga na poser yo question mosusu alobi mama Isabelle alobi Félix akeba na ba phone na ye aza à l'écoute ya Barwandais est-ce que Barwandais bazali susu ko ça le côté problème maman na biso so monde ko za na poto a moto ya azongo bo kiti na aéroport si a le problème numéro na ngazali 049 40 480 049 40 480 bo bengi même mais le bakanga Vital Kamerhe na aéroport ngana leki na télévision vi opposition tini ngana que no libérer Vital Kamerhe na aéroport bano kene télé na jupe nanga rouge bazo la kisanga na ba journaliste nazo kende na komika na aéroport ba service de sécurité du Vital Kamerhe bimise na côté monsieur zong se ba téléphone ngana ko non il est déjà parti ozoma na l'union fait la force na ke ko dédouaner mais na zaika ngai moko ba mokia boyo tout ça mais ceux qui bino siko tout loko la Félix a pesi bino avantage bo koma na aéroport anji na mboka na bino
sikoyo commune aéroport anjili bakono bla diswap nana nga obengana yo saraki mabe ebele babwaka nde ngunda na poto mais yo obaki na ngunda ole ambonga mindele kone setali biso mais na mboka na oza na infraction ni mboko ya yo olongwa ozaki na infraction te okobaka ngunda est-ce que makama ngunda kuna etali biso makamba infraction ni biso to kanga procureur moko te akonga ko kanga muto baka ngunda okeno luka moya hein dette coloniale ole kuna ole etali biso te hein voilà dette wana ko sila te mais sikoyo biso de to appuyer o ya zui pouvoir nga zaki muto aliboso na appuyer ba menace tout ça nga pe ko menacer nga na ko mitika te to appuyer même oza na rancune na Félix tika na no rancune yaka na no eko bundela Félix te mo eko bundela mbonga ba kongole so bolandinga vraiment toko dédouaner mboko yo bazolanda yo papa Pole Kabambi alobi papa mioka ba pesa kaka défense mais oui ce qui défense nga na ko dédouaner Félix bato ozomona bango ba makasi so ba weka nga na zambuza na za mongala na za na basoda nyonso bangala nyonso tu bakozonga bakozo ba unité de commandement nyonso na tu bakozongo et puis Félix a comme dédouaner et puis tout ça mais hier Félix a Schengen yango na zongisi yango hein ozomona te mais geste moko ezo côté Schengen ezongi aéroport ezongi ete ka longola so gopes so gopes Go pass. Ah, yango question eye zikomana tunaki question papa Julien a tuni question ya douane on a la douane la plus chère ce qui papa mokia oza na programme ya ba douane te soko olandaka nga moko nazali na Jean Maritime nazali pe na agence ya douane atem na yebi douane oyo eza chère na mokileze pa na biso bato ba tcheko na eza ba étranger ba bengisi ba étranger bazosala na douane matadi partout na Kinshasa mais ceux qui ngai na ko bengana bato nyonso wana bo bangela ngati na bengana bango nyonso to basala ngati rien ba ko bengana bango nyonso tu oyeba ka soki oyebi ninga un adultère bakangi yo na mwasi ya mutu na mbeto mobile na bimeli bino yo kasi yo kolwa moko beteli ko d'abord un okoluka dignité na yo esangwa te première chose basaka ko fuka ma pardon zela to yo kantolo moni bango bazawa na infraction na adultère soki biso toujours ba poste ba kofukama ba ko libérer ba poste douane to ko kitisango po moto aye na 3 conteneurs lera a futi moins cher na douane akozonga ye na 8 l'état zo gagné azongi so ye na 16 mais ki aye na 3 conteneurs douane za cher et comment on vend na ngona matadi wana ba bimisaka ngote ce n'est pas ngana za na mayele ya kopesa bango nazo pesa na pesa ngo siko ofele. J'étais un ancien opérateur économique, je connais beaucoup. J'ai travaillé dans 3 secteurs, Nabima, tête haute, n'a embrassé politique parce que pour la rébellion, Laura Désiré Kabila, il y a qui ont créé ce problème. Mais les Congolais, tous les gens malobanga na zolo barabino, toyo kana, papa journaliste. Ozaki na kanda à Félix bomba kanda. Ozaki na kanda bino nyoso tu bozo ya bo pesa ba idée. Félix au moins azaye moko mais akozwa ba idée. Mais awa papa moke olobi biso to pesa ba idée. Toyaki awa to sali conclave ya diaspora 2 jours na salle ya conférence internationale ya ministère des affaires étrangères tozui ba résolution pour ya ko remettre epai ya papa Félix entourage na ye bazo bloqué bazo décourager bana entourage wana ko panzana parce que au moins ndenge lobi Félix a pe muta ba réaction au moins azo nsangi mama wana ndako aoka papa na ya muta ba réaction lokola lobi bazo akolanda soki alandi yango ako vérifier entourage ako changer makambo belé na entourage wana soki ezande wana au moins mboka za Félix te mboka za ngate za yote za même na bato koka mboka za ya biso au pluriel ça dit qu'il faut mokonzi mboka ko pesa makambo malamu pour soki Félix a travaillé bien bako pesa mandat mususu soki Félix a travaillé bien mboka kozonga na dignité et loko biso toujours wela ngana zo la dignité à Congo yo go ya buto uzuka fille moko congolaise oyo violer yo tubi ngana za na ba image wana na ninga otala mote mais ça ba image moko il faut vengeance na ndenge ke to protéger ba maman congolaise ko bomba ba fille congolaise o bali fille congolaise zoke na ekuna na endo ko bomi o katikati o tumbi neti 7 ya moluba wana natala gouvernement ya Kabila ekipa makambo ngote menge sala anga passe comment batu wana ba indie ba ko kata mwana mwasi na biso batumbie ba tie na valise tolobi anga sali ba émission wana lobi na défendre fille ya moluba na moni gouvernement fandika ni etinda bato ba ko bonde la famille wana di moto commettre infraction o mona ngate soko mobulu pe ozuli kofi
et pas ngai umilaka te comme ça lobby okoya sula mbobulu wana te so omoni ngai omoni mboka okochange okoya na ndenge ya discipline yango wana tokoluka Félix asukisa bato ya discipline moni naloba makambo ka bato baseki ngai bomoni Uganda tindaka bato baya kopie na mboka na biso loko bayaka tonga zwi défense na kobeta bango tina kapara na bisi Félix yaka tokangi Museveni yo kanga Museveni ngana okanga ministre ya défense mais premier ministre siko nana okanga Kagame moto wana to bani na Uganda moto na poste ne akangi moto poste to yena bango na kisasa ko juger bango bato akumo seka mais bozo sekazelo moko capitaine na lobaki lokwa Kagame wana bazana bango muke tokozwa giseni ya une journée tokozwa mboko musu tolandi à 100 km na Kigali tokangi bango ngana eto di Félix yo kanga Kagame yo pa akoza susu na makasite yaka Kagame ngakangi ministre ya défense ya bango hein tokangi bango premier ministre pas kangi moto kangi to yena bango na kisasa mobulo comme na Grand Lac donc je crois que communauté internationale ko ya bakotia mundelo babanda ko yiba isu bisote c'était impossible makamba to basala il faut bolanda kangai po ngai nazana expérience professionnelle ya 39 ans sikoyo nazana ba expérience wana tu na bande konanga bangara ndenge ba geraki mboka la paix la tranquillité régner même monsieur makaba ya perfection monsieur Zalaki l'air va proclamer ki nini libéralisation nini démocratie ya mo boule bimaki ndengwa mais siko démocratie ngezaka à dos de cuillère mais siko to protéger Félix akangi bakabila na kingo akangi bango na maboko mais ceux qui te protéger était donc batwana ba oki kozonga emo père baki amote bakozonga parce que bango bata trouble quoi tuzana barakini entre biso moto okotela moninga zate Félix akeka boy bazongi susu bakumi ko recoloniser biso bakonzaka biso di presque biso tuzali mes frères rakini nani ata sobo kabona na mwasi rakini nani hein donc il faut batika makambwana tolinga mboka tolinga ba congolais omoni ke to koma liboso papa mokia tokomi na suka ya émission na biso conseil nini bon message nini rotinda epa ya papa Félix pona ba député na ye 12 oya ville ya Kinshasa 7 oya Kasai 7 mosusu ya Kasai mosusu conseil nini kopesa ba a changer ba procureur ba magistrat a changer directement ba tête ba magistrat na ba juge et a fungula information du judiciaire oka bato ba mona que Félix yaza azo sala ndé Kabila siko a changer biloko to Kabila sala ki wana siko a changer bango a changer na défense nationale a changer boy siko bako uzwa bato wana IDPS basali ba kambo wana tout ça bako lakisa bayeba niti bako kanga bango surtout bako lakisa wana lutte contre la corruption siko bako yeba banani o basomba ki bavwa wana allez eko chaîne alors bako dissoudre assemblée provinciale bako organiser ba élection mususu après promizate Dédé Félix il faut fungula maboko bato akarabako saite il faut banofuta ba DTT ra banofuta ba ndeko na bakongo parce ça trop moni soika ngana bimi apona ke ndako na boulevard ogomona ba mandia baleki même na Sénégal mais pona nini bato ba congolais bazala mbo opération zali nini l'économie repose entre les mains des hindous pakistanais ba libanais basi bakenda et tout ça mais il faut économiser zonga na maboko ya bandeko na ba congolais les techniciens à la matière nous sommes là si nous amorçons ces genre ya ba contact intérieur au moment que bato na biso surtout ba ko trouver solution pour mboko yo ezonga normal alors Dédé makambo ya justice biso mutu to gagner na justice ndenge nini sikoyo ko exécuter décision de justice c'est comme un problème motoloko langa na zana des arrêts à cour de cassation na kero na kuti bango ekasanji baza kuna na kati anda konanga gouverneur abak satala na ndako nanga ma mwasi moko italien ya munene ba atambula kwaza ka yemu tosala kama kamanda kwa Kabila ndako nanga ndeko ya Kabila soki Selemani bazara kati ya bandako nanga na soma na 1996 baniko bimate siko occasion yango yo Félix il faut frapper batouana il faut tout na yaza na batiti ya 1996 azape na bare ya cour de cassation bino bosomba ki elo basomba ke loko bato bazosamba na tribunal yo po na bongo no kosomba tala biloko Félix akosala sabande kona ye epele na mboko yo
justice ekozonga juste na kati ya Congo mobimba. Alors nasukisa tango zo bongisa justice, il faut bongisa sikoyo armée na la police na service de sécurité. Yango nde ko maintenir ordre. Landa ndenge Mobutu asalaki. Bato wana bazali aba ndeko nanga. Toko bunda na mboko oyo tozongisi mboka normal. Rwanda azali l'équipe sur la makasite. À l'équipe sur la makasite. Pour ngana ko frapper bato wana. Na ko frapper bango ba ouvert tout ça. Nous avons 80 millions, ceux qui ont une armée de 2 millions d'hommes. Tous ont la richesse, tout ko hypothéquer ango, tous 8 bindu qui a solo Afrique satara de la dédouaner. Donc Félix, au ça la politique qui a été andukuyam. Naturellement. Ya moi et tout. Moi et tout et ko bomai. Au moins Kabila logo bomi bango politique ya ndukuyam. Minasem. Ya minasem. Politique wana eza politique moko a bannir. Mboke baby di corona bango. D'ailleurs ba député ba approuvé ango 12 députés moi et tout. Bake. Omoni ke moto so abi azolinga ope alingi otatoza na moto moko. Or que moto musa oza mongala zaki na parti politique no alonga ki akosa liso. Alors tala sikoyo ndenge mboke komi. Banzele zate, mai zate. Mokorona mwasi nanga azwa mai na robinet, mai bimi ya mwindu. Ba ministre ba choyo ba osande ba ventir. Premier ministre a osala ba ventir azo comprendre gestion. Gestion il faut za rappel na bato ya kolo ko la biso ba canaillère toye po na lokumu ya Kongo ngana yeko lukanda ko te na luka voiture te na yeko luka costume te na luka mbongo te. Mbongo na ezai pa na Félix po ba futangeza o ba bana futanga 100 000 200 000 dollars za mbongo ebele na za nango. Donc tokoya po na prestige po na Congo bandeko nyonso bana poto nyonso tu bako yawa basali mapo ya sa fungoni nzela que aéroport ekomi kozonga Congo atoza na mukandate okukita na aéroport bozonga nzela na mboka note. Félix asali ka moko ya motu ya to aider to appuyer to faciliter to pesa ba idée au moins que Congo ekoma eloko moko bato banga pe tokobonga na kati ya mboko. Pona kosukisa parce que ceux qui te posaient question anate donc interview na biso eza échec libération ba prisonnier ozwa ki yango ndengeni nasina lobaka mo déjà bato alobaki o ba mususu ceux qui Félix a libéré bato wana benganga muto balobi eza lokuta parce que balobi papa Bitakwira alobaki yango na Top Congo alobi eza lokuta eza kaka batu oyo balinga kokoma na internet po ya kosambwisa ba politicien ngai nazalaki na Top Congo na sali enquête wana makambo wana eza lokuta alobaki te bobe yanga muto alobaki te eza kaka batu ndenge bazo koma kaka ba rumeur bakoselie makambo bon c'est le Top Congo parce que tia qui référence Top Congo eza ya lokuta bon siko ngai namoni Félix a libéré ba prison pour na ba bango a libéré ka bato ba ordonnance na 23h minuit ordonnance limite bon siko ata Félix a besoin douter na que azo de mois na mosala ya Kabila mais tina ba ordonnance ya bato Kabila kanga azo bimisa bango Kabila pa ndimi il fallait que ça que oyote mais bazo bima tinyo so ba ko bima o mona teke wana pe boto o wana question posée ya yoya ya ngai to monte que j'ai espoir sali siko ko finga Félix ne so inde kono abimaki na lo wana oko sepelate neti papa Frank Diongo abimi déjà bon siko bo sepelite siko wana siko Félix asali mabe hein te botika bilobela congolais tika elo na opex na Facebook congolais botika ma bilobela. Eza pona nini tokomi na niveau wana tozon dimate on dirait bato ya bakwiti ola mukika bole obembongo bafuta kabino kula na poto bino bato ya poto na bamindela ngozo na muso po biso atoza na salaire ya 100 000 francs ça fait 80 dollars par mois mais bino ko nozala ba 1500 euros 2000 euros bonbongo na zola musabino bo finga biso boya nano ko travailler bafuta 80 dollars ndako ko futa 200 dollars ou 300 dollars comme ça okoluka mbongo wana okozongwa ozongona. Donc ndeko wechi yebisa ba congolais président Mokalobike bazolanda yo pota eyaka pe silaka kokima mboka na yo eza lokola un homme marié akimi ndako na ye eza lokola avion emati yo ka eske Australie eke États-Unis ekozonga te ekozonga ekokitaka na mabele maya moto etumbaka elamba te
c'est-à-dire que mboka na biso to lingango technologie obino bomoni na bapaya boyi bango boya ko bongisa banzela ba to de kaba ba petit chinois ba pese marché azuka ba chinois ba somusa mais ngamo ke ravandi bonatala kabi soki bo vota kangai nde ero makamusu zali nde ero makamusu zali mais na bombi manjaka na ngai to appuyer o ya leki to bongisa mboko yo na mayele bozana ngo Félix a pesi bino ouverture mutula mututu akita na aéroport ato salaka mabe abakubomote bato yo salaka na bango mabe bango na bake okozonga wa biso soki compliqué yo benganga na pesi numéro nanga 049 994 fois 40 480 na koyati na aéroport kotala o nana o kangaya musalani parce que j'en ai l'expérience. Merci. Parce que Papa Mokia, ouais. Que Papa Félix, il faut ça la campagne de sensibilisation, parce que makambo nyoso zoloba, batu bazon di mate. Neti la queen azon di mate. Papa teke Mike alobi nakati naye moko Papa Félix aza liberté. Donc ndenge akomi na ye. Bikoma komate papa. Soka aza liberté luka moya to pesa ba idée Pole Kabambi alobi Papa Moke aloba na Papa Félix akanga Kabila ava toya. Webi Félix akuti armée à Kabila. N'est-ce pas? Akuti police à Kabila, akuti ba service de sécurité à Kabila. Ya ko ya katem baramoka bando kanga bano kreba non. Il faut faire l'étude du milieu. Il faut comprendre biloko anyosto ko ya. Na ko ba ngonyo surtout na kati ya média po bino ba sénégalais ba ba makamona ba ngote ba ba na yebisi bino vérité ya ngwana. Il faut ça l'étude des milliers azola la nakati ya armée ya Kabila azova na nakati ata yo moko sana obundisa moto oyo zola na nakati ya armée neti ngai awa nazana na bureau na yo batu na yo na yako kanga yo na kati ya bureau na yo batu ngana bagarde omoni bagarde na ngana se bagarde na ngana so bazaka ba judoka batu makasi mais bakubuka yo pe ozala pe na makasi ngai bango bakolinga ngana bunda te pona niveau na ngana komi na ko bunda sute na ko bunda kana bakagame ba Museveni nde ngana ko beta mo makofi bako pa wana nde batu ngana ko beta mais ba bino ba congolais ngana ko beta na beta ka déjà moko na ke prison na ko beta su congolais te mais bango sikoyo ifu ba ya to bundisa batu boya to tondawa to pesa Félix Maele omoni ngana zo bunda naza na intérêt à Congo. Félix, je ne peux pas flatter Félix. Je ne peux pas le flatter. Moi, je ne suis pas un flatteur. Moi, je dis ce que je pense. Naïb Sabino que motomoko te na mokila ko za moi si na simbi sa muninga simba ena no pandaye moi bongo na kwa ko zoye et tout ça. Moi c'est la raison na zembi. Ya moi nezali Kabila simbi si Félix pouvoir te. Simbi sa Félix pouvoir parce que Félix. Simbi si moi sinaye simbi si moi sinaye lokuta simbi pouvoir ba simbi sa ngote. Alongi na élection akokenena Kabila malembe ti Kabila kolimwa na mboko. Il faut to aider yes sinon deuxième mandat à prolonger parce que peuple congolais pe azozela ye po mboka bebi trop ce n'est pas une journée que Félix akobongisa mboka ngai nazo kilema wa naza vraiment na sengote que bo critiquer moto moi na mboka azui pouvoir to ezala maboko ba étranger mais moi na mboka azui siko au finga sundengini to bundis to za siko sima Félix Tale, ya tuba kima. Est-ce que tu vas comprendre ngama kama nazolo? Tu vas comprendre yo yango tolobaki na Genève, Félix a sauvé le Congo. Nous tozaka sima Papa Félix, mais tu vas comprendre te za pona nini Papa Mokia. Ignorance. Oyebi bato basala droit balobakani nakati ya droit baba. Les doutes profitent à l'acquisition. Moi ne bazo ko acquiser Félix et Azabo. Mais comme il y a des doutes, c'est que Félix est bon. Il fera mieux et le Congo sera un grand pays. Front Nabiso, redressons les fronts. L'OTA courbé, yango, a redresser yango. Mais ce qu'on dit a stabiliser yango, a tiango juste. Tout ça qui n'a front moko courbé, ko bon mabiso, papa mako violer basi la biso ko sala makambo économiquement zéro. Ba plantation et bunga na mboko, misala ezate. Mais to kozongela misala to kosama biso to zalia. Merci beaucoup. Tokomina suka ya émission nabiso Papa Nixon le ya lobby bana poto bazolinga Papa Félix était parce qu'il y a BBC ngunda na bango a BBC exil na bango. Bati kama exil bazonga. Maelo ba yokoli kuna ba to travail nango. Est-ce que soma mundela azobo ya kozonga na mboka ne? Yo lobi za congolais. Siko suki et puis a BBC exil ndengini. Bana no pe ba bengani ba to pensate. Mais bo banda ko ya wat. Bon, mon ndenge passe zalaka wande biso ba moki ya toujours vivre na passe apprendre sikoyo
tokosarranger po biso tobongisi mboka génération na biso ekei oyo koya ekobetela biso maboko. Merci beaucoup. Tokomina suka émission na biso na reposer ici sur ba question te. Chaque semaine na robanda koya to sali interview na papa Mokia bo poser ba question à répondre bino, mais papa Mokia aza vrai patriote. Vraiment bana ya maréchal na esprit peut-être ko suki sa émission na biso na slogan maréchal tata bo moko mama bo moko école bo et mokonzi bo moko. Merci beaucoup. Ekolo bo moko siko ekolo tozobela Félix ako kanga ba étranger na kingo. Ekolo bo amona ya amati siko ma coloniser to ka to chiele mabaya anyata siko to kanga bango to nyemika bango to kanga bango nyonso. Nyema ko to ko kanga bango zaiko yemba ka bongo. Merci beaucoup tokomila suka ya émission na biso maman batata bandeko ezalaki esengo ya osala émission. Bomoni awa toza na bureau ya président bino bo kanisake toza na Gombe awa nde bureau ya président ya MDECO papa Mokia ndenge ozali ndenge bozomona ba cameraman pe ya papa Mokia bazali ye moko bomoni bureau na ye mais soki mena bazongisi mbongo na ye soki bazongisi mbongo na ye bureau yo ekozala double ekozala neti ya ba Donald Trump. Il faut to banda kokumisa bandeko na biso oyo basala makambo ya bien na kati ya mboka na biso lokola ba Donald Trump ba millionnaire ba milliardaire na biso nde ba papa Mokia bokolo ba lisusu papa wechi yo linga kokumisa oza journaliste oh naza journaliste mais naza congolais avant tout so yo muto asali marché elekio naza na bureau yanga mususu e boti na bon marché elekio semaine prochaine to sala émission na bureau mususu comme ça bana poto ba mona oh ciao.